Ouais, eza ko yinda. Gusta la rose libanga na Instagram. Donc vitesse agi ko le Android na zawana pona bino. Babi Quidma da sika za petit masengo. Vraiment siko zali ba coup de chapeau ebele basali polémique Gusta la rosa alingi kotika mutakala te bat bamona bato ebele bakomi na ba niveau moi ça pemba tika mutakala ni bongo te. On a tika bongo mbongo ya makasi. La rosa nazana sage na pesa be mission na ngai ba mate ya mo ya bien. Ya ona episa bino bo s'abonner na Libanga TV okomona yo moko. Omona yo moko ba mambo ningi zo kindeleli. Vraiment. Babi mobali ndenge nyoko ba mwasi. Mibali msuba oyeba aussi babasi te. Mobali oyebi caresse te. Oyebi tendresse te. Or mobali so mwasi a éviter. Faut la kisae. O comprendre. Mobali za bongo. Mobali faut oyeba apendinga ko sise libola mwasi. O panzi penza makolo. Donc o panzi makolo wana. Wada mwasi sukuli libolo. Ozui lo lemono. Mona lide swana kakandi za la wana. Basi ba okake lengi. Omona okukata oganga. Sentiment wana. Pese lengi pour mwasi azala excité. Mwasi so excité te. Ne biso salelo te o panzi pena makolo sko yi linga tango panzi makolo wana l'idée sona venait monani aussi le lemona wandi ko sisi pena l'idée sona wana o mona o kanga o so sentiment li keso ganga elengi ya ko siba neze elengi ko siba na na bisayo tango pesi moi so ba mobalo bambi mo pende papa foyeba. Papa si ça comme abila moi c'est parce que point faible ya biso ba maman ils en a mis toi ma belle tant vous si mi toi ma belle ko soit ngote izoka ko soit ngote tant vous soit wana ozo kisango ozo kisango ndeni fi bango pena ndingi mo ozo lembola vraiment mi toi ma belle tant vous fi ba mi toi ma belle wana sentiment o na ko kiti na kozo na kangyo mbali na bwakio na mbeto to sibana ba papa ebele to yebo sala ngote papa liboko ezaka makasi te lokwa soda ki bomango ozo simba mwasi nozo caresser obandi ko simba ina mapipende ozo misapi ozo kotsa libolo mwasi ozo caresser libolo kunozo mi ofiba e mabele tala mwasa ko verser kana caresse wa verser ne bisabine loko ndetinga pena Gusta la rosa mo mwasa pembe na linga caresse makasi na kutaka na mobalo ayibo caresse boy batike misusu basi misusu balinga caresse makasi usoko yebi ka caresse akolingo makasi yekutotela mambo kusibana te kaka ndio bomaki na caresse caridas usopeli bina nescle na libolo balikolo wana libolo na misunyo na kati te na vagin te usiskolo lemono ofi ozo lembola libola mwasi osa ngobila we talabino bokosana na kokarisi mwasi oyi osopion kuna osopion na mito mabili nescle wana sopi na mito mabili osopi na katikati na biso yi ozo mata oyi na mito mabili ozo fiba mito mabili obalusi osopili na masoko tango osopili na masoko ozi lo lemo wana au salabu ne bisayo mwasi akokrake yo ya mona ka basi misusu ba koma otonga bango ya mobali yo apesa ke loko te me mwasi alinga ebweni akanga mwasi na kisite mobali ayebi musala na te ya mingi na lobela mingi sur basi mibali musupe ba yebi misala te ya mbeto tango zo sisa wana obwaki mwasi na mbeto faut beau se caresser tant aux siba mwasi ou aux caresser so siba mwasi faut simba qui n'a pas point faible point versé moi si so siba versé te au sali loté au sali et l'autre côté c'est que tout ça là on m'habite tout ça là on bien te tant aux siba mwasi faut averser et puis yo mobali ko na te yo verser le bosso non faut so ko yebi point faible na été faut tout na yi obi profil maman me suis na mabele musu zani so ko tika misapi na sei esili misu zani musu so ko
bandika kosibi na lifuni aversi donc eza ya ndenge na ndenge musuka soko bwaki na mbeto bandi osisi ekala bolobo esili mwasi akrake ndayebisi bino tosango bien te tosango na ndenge baprofessionnel Aristote Mopoi désiré ya kuda koloezi vraiment yeba ntango ozosalama mpo yeba ndeni yokoki kosatisfaire mwasi na yo so satisfaire ye bien te ok luka mobali mosusu libanda or yo mobali yo oza wana fosalaki kaka bien mwasi asepelaka kaka so ozosepela te ok na ye kote mosusu ake basepelisa ye non ata mobali wana likata mokie ata na likata monene sepesa mwasi mibali mosusu tomonaka aza mpe ana likata mokie so bandi kosiba mwasi na ye oki mpe na pasi mpo ozongi mpe na ndako obi yango mobali asibi nga kitoko boye aza na likata mokie elobaka te ke oyebi kosiba te yana mibali mosusu ana likata mokie ayebi position so abalusu apesa nsima lokota mpata fandelango na kiti ayebi bapuso ntango akotso osentir mpena te mobali asibanga mibali mosusu baza na bango aza na likata monene bayebi osiba mwasi te ayebi te ayebi osiba mwasi te otali obi yo momituna mobali oyo bapesa likata monene likata ngo bien mpona osisango mais ayebi kosiba mwasi te oyebi kodobe mwasi te mwasi ole azala satisfaite azokoka te bapesa likata na monene na oyo bandi kosiba na bande moko boye mwasi ayokaka neka pasi epuis mibali fo bo évite eloko oyo sozosiba mwasi ayokaka kaka pasi bando banda kosiba ya versa te faux biso basi na yebisa bino secret soki ozoko kosiba mwasi te ata ana ndako na bando sepelaka te nayebi te amitya misapi ye moyo omona basi mosusu aza na ndako ya libala komoko mitya misapi misusu mpo omonaki eluka mobali libanda mpo oyebi eloko te non sala oke mwasi asepela ti fo sala mpena mwasi asepela asentir ke non basibi ngai ezala nde bongo yo mosala wana bandenge moko boye par rapport à quoi tosala babilo mosusu ko tosalaka conscient ke tosala eloko boye mpo mwasi nanga asepela so na bilanga nde esili yana mibali mosusu basibi bien te asepelisi mpe mwasi te mwasi bakaresaka ye bakajolaka ye mwasi bakajole ozokajole ye surtout soza propre ozosisi tina lifuni tala yana basi misusu ko akangama na mobali moko mobali wana banda pesa love akoka okipa mobali mosusu te omo mpe mibali abien baolinga ye mais mwasi ana degra kraka yo mosusu mpa kosana bashida na ye ebele me aza mobali moko alingaka mobali alingaka wana aso ameki kaka ozwa mwasi omwa mwasi aolia te mwasi asali 2 jours aliaka te yebi basi mosusu bamela bavalu mpwani po alala abosana mpwani mobali wana niveau abolingo apesa ye no amona te namona takraka ta mobali aosisi libolo omoni loko okomi na lola vraiment bandeko nanga mibali nalingaka bino makasi so napesa bino bastratégie oyo fo bokangaka bosala babilo moko boye na ndenge kaka ya mbango te osiba mwasi obandi kodobe mwasi overse donc overse boye mobali akomwasi akomoyebi so chéri posi eza nano bebe fo betanga ta deku okokoka te oyo te nde eza boye na verse mpona pema ti bovandi bokomobisa mwasi lata bilamba tokende nga na ofingo mabe nayebi so na bien ya libolo yango mpo yo ndo versaka nga libende nge ebende ti na koverse eza en sens te jara mibali mosusu basala na bango likata zoba omoni ka mopenda mwasi boye ndeti ya rosa boye piu epimi lokwa pompi ya na sens te eza vraiment na sens te fo olinga ke okotisi ona libolo mwasi averse après yo verse eza en sens te yo osaba bilo mo boye omati likolo mwasi 3 minutes overse c'est quoi la maladie et normal te peut-être overse on a likata ngo ko boy fatigué wapi
Siko yebisanga kimobalité no zabi. Kimobalité no ezate. Ya bon pe po obota bano pe sa mwasi bana esimba te. So moni o mati likola mwasi. Likata no donc o kotika o tutika na libolo ekotite 2 minutes 3 minutes au verset te. On est comme bandeli ya nini ya faiblesse sexuelle. Ils ont un sens te. Salaka makambo tangawisi batekela biso. Mobali mela tangawisi pour likate teli magi. Ko mela kimbiolongo te poza kana force. Ko kesomba ba kifaro wana te na pharmacie poza kana force. Yango emi mamino na mabe. Sala moi ça senti que ils ont mobali na makaso nza ba pied. Yango mibali musu bazaka okangi matozo si bayo kangi makasi. Ozo balusa pina mwasi aussi bien pinza donc tongo zonga ndaku yimwa tala bino no basi banga bongo te tongo zonga yimwa tala bi kusiba o pinza sentiment onanu na monati c'est ça si pas moi sina yo c'est tout ce que j'ai yo c'est les babilo mobo mobali ezaka te kosiba mwasi na lifuni non libolo na biso oyo ezala na moto to ba osiba yo mobala o se retrouver ba papa ebola lisaka misu te papa mususu yozo pesa mwasi mbongo kaka ozo convaincre na mbongo donc oloba ata to monani te to sibani te excusez nana rime ata to monani te to sibani te donc ndeza wana mbongo nanga ndi mutu ekoboyisa ke pa mibali mosusu bino bosaka na likambo sentiment basi misoba ndoki bazao pese pe na mbongo boye o kipe na nyoso olata makasi kande na bwaki kabelo boye ou pese mbongo bwaki pe kabelo kwa gusta la rosa a parole pe mafuta cher le kwa la rosa mais atrisha kaka si bakande papa o pesa mbongo to boite pesa mbongo latsa mwasi na aza bien mais si ba e pe poza baiser pour si ba ya mona ba papa mso baza mabuminini donc des ans wana ko mosani ba sport na libumwe kitaka po mabumu susu eleki munene mabe aussi ba mwasi ndeni o klalela mwasi bolibumwe zo kale pour likate kop do ba jaba papa mabuminini nani komaka akisi basema poza position souté wana position souté ou bien au besisima bas beti biloko mais ok ou maintenant moi si moi ça moi lokwa babinga ngoni libende masili ko na kilo ya dégâts na libumo no ngo panza mwana bato c'est explosé tonine ils en sensé na lela bino ya trop beti masengo puis mada et si vous avez vraiment beaucoup de chapeau mon boss papa David Lubama na lela bino monde entier au bolinga la rose merci goodbye.